na mokilo bato nyonso bazalaka na bato balingaka te mais na sûr ke ye bolingaka ye parce que voix na ye mpe esala bino ka bien na banzembo na ye ayemba lelo tozosola na ye par rapport ya mosala na ye ya musique par rapport ya makambo bino mo bozoyoka lelo nayebi bino Shikito efe rigola nayebi te ngai lelo Shikito akoconfirme nga soko azaka pas faire rigola to aza pas faire rigola te parce que bino mo bolandaki ye moko le perdre bisika azali papa Hervé na pese mbote alikaki azoki décision que Shikito azo faire partir lisusu na groupe na ye te alors toyebi te soki recours esalamaki to décision wana vraiment eza maintenir nakiti vraiment place ye moko azali tout solane mon qui a pisto lelo vraiment occasion de solane par rapport ya makambo wana après tout tourner makambo musique ezo évoluer ndenge nini ilo nya sika zo bombela biso na musique congolaise vraiment merci nazo pesa déjà invité na ngai Mbote bonjour. Ouais bonjour na ba mélomane tout balinga biso balinga la bonne musique na pesi bango nyonso Mbote. On ça. Ouais, santé ça guitare, santé pas mal donc santé ça bien. Voilà, merci à toi Papi Nzola Meso propriété privée. Merci à Julia Paola Mamou de moi ma grande sœur chérie. I love you Kanina Lobano. Merci à Jidi Songoy Mosa Pem, merci à Chimène Kiala, merci à maman Aimé Voka, Mosa Nzela Minou, merci à Jennifer Rikasi, la maman de Janelle Janastar, ma copine Yomo Yebi. Merci à maman Espem Bombo Babi. Le 29 juillet zabunga oyinda na kati ya ake na mbuka ba papi voma ya ba Arlette ya ba ya Bena Lukeni ya ba Sylvie Mbidi merci na mbe bino vraiment Shikito kande bosinga ngai nazoli bino elelo toujours sola na par rapport ya to ke ka droit bien par rapport à décision oyo Ferrego la zuela ki par rapport à décision oyo le padre ni Kaboroni na zuela ngai na benga papa bon ezaka makambo ya arrivera parce que monde to vivre bona mokili partout na famille problème ezanga te no eza problème ya moké problème mo bo ezala ki en fait donc nazali na ba problème mo o esenga na ke solo on a patron na ngai on a kenda ina solo on a père na nga o bat bayebi ke na benga papa bon nakendaki na ntongo koluka parce que toutaki ici bamakambo mo boye esalamaki kuna et puis par rapport à la réalité moko boye tout ça par rapport ndenge nazonga bamakambo ebele ouais par rapport déjà ndenge nazonga mouvement bamakambo ebele réalité ebele tout na ici et puis moi bamakambo ba vérité moko boyaki kobima c'est pour cela déranger ngai l'état que le roi na bengaki papa donc il a un souci vraiment na ke solango na ye moko parce que bamakambo musu na linga na solango na ye na ko solango na mutu musote c'est pour cela na kindaki na zoi courage ya okende et pas na ina palais ko kende lukaye vers 7h à 8h bon le roi ba trouva que on mal ne na kende ko lukaye et lo esali ke ba révoquer nga yango wana donc yo kenda ko luka papa na ndenge ya calme na ndenge ya kimia to kenda ko luka papa na ndenge ya luingi on a kenda ko luka normal ndenge sala ka ko luka papa na yo bani tout ça Shikito ayaki na 5h azaki pe na kwiti papa téléphone wala non omoni na kenda ko na tango moto ana problème il faut yamba ye nanu oyo kananu o nini azana ngo o nini akoloba na yo oye ba eloko nini aeli donc tango ba dégager o moi ba yambo ya te donc c'est que ça na makambo eza na kati wana bani tout ça là donc ba makambo na senga to solo ngona ye esenga to solo ngo po ye mo peka ye bien ou bien monte mama to za mambo ele kala kata mo ba eza ba makambo mo bo esenga ka photo solo ngona ye lolo esenga to solo ngona ye isimbi na ngote to solo ngo qui décision wana take yo mwana po mwana mikitsa ke papa mais déjà naza révoqué donc na meka ko sona ba secrétaire général orchestre bon le roi da décision utaki likolo Shikito aza révoqué o bi mutu to ayebi eza nango normal ngapa na ngana monyango quelque part pe nzamba épargner ngana ba makambo moko boye bon na remercier ka nzambe parce que ngana za na vie na ngai o na osala Shikito en personne personnellement na za na vie na ngai o OK na vivra pe à part boulot na vie na nga privé ouais donc Shikito aza ne bien Shikito azaka na musala na ino promettre baduka musala parce que vie na nga Gauthier mascotte le roi simbi da makambo na maboko mère na nga Julia Paola la grande dame maman Beitike baza vraiment si makambo donc makambo eza bien voilà makambo eza bien kando lobi mais biso totikaka wana Shikito ayaki et pas faire rigola Jésus de Nios na 5h to 6h na kwiti
Zombelanga voiture. Non, naki mamba voiture, te naki kosola mambo etali eza pour na vie na nga surtout vraiment pour na vie na ngai. Surtout vraiment pour na vie na ngai na yaki pour na mamba vie na ngai. Yaki la yango mamba voiture biso da to somba da ba voiture to bandi musique lelo te. Na okende beta porte pour na mamba car nde. Bandi musique lelo te et surtout la faire rigola. Bato msu ba esima mais vraiment ça parmi bato vraiment ba banda qui na faire rigola. Pourquoi pas aux en patience parce que ça nous tambola car chiki to kende ko tokele voiture na 5h du matin yango. Ya voiture te na kendaki ko luka patron na ngai po na zalai na makambo ona linge na sola na o déranger ki ngai. Donc depuis na kati depuis tant aux zalai na Russie, ils ont un problème et tout chaque ngai vraiment au fond. Na sali même des jours non là la dépend on ça ba problème on ba makambo on ba réalité na se déranger qui orena ke lo bango na TV tona lo bango na émission boye na nenga na yebeli fo ke ndeko luka mutu o expliquer problème oyo za nango na mutema pour à comprendre oyo za nango d'autant d'abord ibo sola oyo oza nango do seke yemo ka yebi o za nango ayebi oyo eloko nini ezoleka wana to faire comprendre à bateau ba la nebiso miso donc c'est que ezaki na problème boye ezaki na kata mouvement contre yo na papa Hervé yango olinga ko kino kosola on a empêché que ouais c'est ça c'est ça voilà ce qui mona na yo luka on a parlé ayo luko pambate so ayebi so na problème a sola na auto makambo o eza important sola na yo faut repérer non espace a sola na o luba na nini bani tout ça oyoki o comprendre so eza mabe o yonde o yebise ke mambo o za nango eza boyete eza boye o ba eza boye o lo bezo ya boyete c'est ça la vie. Non parce que au moni ba mamnyo c'est ça bien te pour na lobango na TV parce que au moni et ça peut être utilité pour nazana nga sou kunate et si d'abord longolinga pour na ba problème ngo peut-être na éviter pour peut-être ninga na solo la na likambo ngo to makambo na ninga na loba bon à mon avis peut-être au déranger son ali yebisi yango en face c'est pour cela que je suis révoqué nga retour Chiquito et pas faire rigoler Chiquito ça qui pas faire rigoler à longue qui a zone sous mais na retourner tu as constaté que Chiquito on dirait qu'il n'a pas makambo boye donc kocha ba qui na besmo kocha ba ninga mal à l'aise longo peut-être mal à l'aise au contraire écoute peut-être nga kunde kuna à l'aise parce que prévenir bino mo bando mo ba non na zone na orchestre ba botola nga ba micro na zone na orchestre tout bah voyage mususu okendaka te bani tout ça mususu okendaka misu ekomi ya kokonte ekomotanga na misa biso ekomi tantôt plutôt bani tout ça Chiquito ana musala na ye côté alobi côté ya travail que Chiquito travailler te ba concert na biso ba fanatique na biso tout bayebi depuis Chiquito banda carrière na ye ti lelo ba concert to betara bato batala yango tous les concerts attendant na ndenge na zo ibotala ba concert ba foire to betara bon tala comment Chiquito na après ça comment na ba concert na sala réforme na chaque concert na marqué concert nion sotobeta public bino mo bo juger comment Chiquito travaillaka na concert et puis na répétition mais Chiquito on a travaillé calamé retour à Chiquito on a travaillé sauté comme avant vraiment kilo mo et là non est-ce que qui ba vocalité qui monweng et do muzamba qui a dit que beni Chikia salinyo sobolingwe bota matana defo esali morni babeki na somba kina kabi Blaise Mpuya Niurex Benoît Zekou Claudia Chibangwe na sali perte maternité ya bolingo Kevin Makambo sele mulo pona lelu Bon ezaba solo vocal mona ebité ezaba nzembo ya na chanson limana na compressé yango et comme il vocal na tchena kata nzembo vraiment ba boulot ya boule combien de vocales na embi des vocales et puis na sa intervention na nzembo Nicolas na nzembo ya Prifoisé na yo kake entourage na yo ezopekisa yo kolinga ngai héritier mvama mwana ya mvama amouranga na yo babengi mes alliances balobi je n'arriverai jamais à te rendre heureuse héritier mwana Prifoisé et puis solo vocalement na scène nzembo ya Jack Pemba edima kutima ni okolinga mingi yako désactivé bombo ya va exploser nga motema combien de morts combien de blessés au provoqué na monda bolingo Mathieu Madiame Jili Mwila Sheda Love Juniorito ma papi shunge Kasirai wana nzemba Jack Pemba donc makambo eza bien Chiquito azana parler nazo travailler nzambe pala la raté nazana vie nanga Gauthier Mascotch
au coaché makambo eza bien on a parlé ozongeli orchestre na oka ya kala parce que Chiki to ya ki na album vraiment na opesa bino siko vraie réponse eloko Chikito décision ya Chikito pour la minute so Chikito aza indépendant Chikito aza na kati orchestre moko te Chikito aza na kati orchestre moko te venanga Gauthier Mascotte esi tosolola déjà makambo mosusu tant makambo pe tosisa makambo nyonso tokoya pe kaka na média tosolola ngo ndenge makambo ezaleli tellement pe grand prêtre mère azana Juliana mère Julia Ana Paulo hein mère Nabiso maman Baetiki azawana makambo eza bien et puis na bosanité Nurex parce que tant on a solola ki ba makambo on expliquer ki ba Nurex venanga blesse mampu ya zolanda ngai makambo eza bien ngana sana art na botama na makino balongoli nga na orchestre mais balongoli nga voix te na makino parce que nga mona zana no makino donc makambo eza nango bien inshallah comme eza bien kandozo ba na tutkala ka wana parce que yango nde makambo to eli Chikito kenda ko déclarer lisusu album n'est pas faire rigola parce que faire rigola tant Chikito zongaki mouvement faire rigola kangaki album n'est selon ba rumeur yango Chikito kenda isu ko réclamer yango vraiment nde makambo au moins tout à l'heure na utsolo ba mamunyo c'est ça mambo lo na TVT donc na kenda ikaka ndena solo na papa par rapport à la réalité pour ya lo baraginga na za mwana na ye donc apena lo baraga za papa na ngai donc ça normal na ke pour na ngana mona kiango ça normal so ina za na problème ozo déranger nga mwana nyonso soki aza na problème ezo déranger akenda koluka na onani papa non donc ça normal donc côté on a vraiment donc on a kanisa ki na pona ngana kanisa ki mabete ko kende koluka papa mais zalaki ndena air wana te obake balingi ba masquer yango donc zalaki ba oui bien sûr zalaki tongo parce que moni tant on a un problème wana et déranger nga tellement trop tellement déranger nga na mona ke na ko solo na mutu musuti c'est mieux na ke ko solo ngo na yemoko ke na beta lisolo pa mutu boye to na loba boye to na sala boye to na leka na TV to na sala boye donc on a préféré kina kende ko solo lango na yemoko po ezala bien po na nga ndenge na monaki donc loko boya kina yeto solo lango et puis ba révoquer nga donc c'est que yemoko ebi a conscient na makambo ngo c'est que ni novandi ka bu ba révoquer Chikito po ayaki ko solo la papa po na minute on peut pas so vrai version o yako senga mutuka te parce que biso to ebaki ke Chikito ayaki ko toke papa yako senga mutuka à part wana lo avant ake no toke papa na 5 voiture master nga Nurex de Bruxelles Coco Mamix prêtre na kati ya Bruxelles appelé nga de Peugeot na mai kalate ko manango makambo ya bien ce qu'on ogelela suma mba karnde na baki na bandele émission na bi il faut dire na belle na parler na ko kitelo ngoto monango o monango to présenter en émission Peugeot zo ya nango déjà donc Peugeot zo ya nango kalate vraiment na kenda kina sola makambo o etali vi nanga moni le na bo il faut na protéger pe vi nanga donc faut na linga boulot nanga et puis na ba pe ko protéger vi nanga parce que na pe na famille na pe na bandeko ba masa o pe batalela ngai bani tout ça là faut na yeba ko conduire vi nanga donc et puis état que mutu tango vandi faut raisonner que oui vie na yo faut ça la bilan vie na yo marché comment donc tant moment là ça ne va pas et c'est un faut solo là yango si ça ne va pas simbité parce que toi souvent na mikete to kola lobi bana bakola tout ça là donc faut te ba battre na vie na biso bon na biso vraiment selon parce que aux adia mukolo be battre la vie non selon yo vie non morumo OK kenende vie na ngazo kenende la musique na ndenge na kata musique si on obi que ton na mona yike et marché mambo et marché bien et puis mambo marché par rapport au n'enge peut-être et singela qui ton n'enge to solo là qui c'est normal il faut na kendena solo peut-être normalement la réalité mon robo on a rolo ba on a TVT et puis y a na mutu oyo o abimisa ki ba vérité à ba réalité mon robo to ça là na ici ba vérité on a bimela écoute à partir ici que boye tout ça là c'est vraiment à partir ici na mon aïe que toi on attend un boulot na solo ngo na pleine boulotte na era boulotte tant comme na Kinshasa na kende ko solo la ngo na yemoko preuve ne que bana poto bango mo ba yebi batala ki ba image au petit frère na ya bande ko sala depuis ici ba bango ando sala yezala ko tuti na internet ba tout ba yebi yango batala ki na ba internet ba site belé pe publier ki yango ba mo ba yebaki ba mo bana poto ba yebi ba Afrique États-Unis partout ba yebi comment petit frère na bande ko se comporter na kombo ya gigola et puis ba yebi comportement ne souvent ndenge zala parce que sotali parmi ba mise belé balongwa balobaka mingi kombo na ye donc c'est que surtout landela zaki gigola mtacha comme allez zaki pour ba makambo mo be na katu wana
oyo esala oyo yabimisaki bavérité moko boye peut-être oyo nga na ndomona peut-être eza vrai te to peut-être na otalaka mokili peut-être eza bacoïncidence ocomprendre peut-être eza bacoïncidence siko vérité nango siko eyo kobima mpena vraie vérité nango eyo kobima c'est pour cela nalingi nakende nasola ngo na ye moko na akili droit donc oyo aza en tête ya makambo nyonso nakende nasola na ye parce que ye nde patron ya société ye nde chef ye nde nyonso ye nde aza likolo ya nyonso. C'est pour cela que nous avons na ye moko bon. Nde nzamba sela mokano na moka ezaka mokano ya nzambe. Obiso to bula yango te nzamba bulaka. Parce que Shigito balongole na orchestre mais balongole voix te balongole na makino te. Donc Shigito osala o esengeli mona mobali asala na vie pour makambo et marcher. Na yebi ke nzamba za wana nzamba za pona biso nyonso. Nzamba boka mutu te. C'est ça que des temps ça qui nouvelle à la télé Ferrego là a révoqué Shigito. Ça comme bon nga makambo nyonso na remixaka nzambe parce que peut-être nzambe aimparne nga na mabe moko boye olingi koya plus ke bamakambo oyo baréalité oyo namoni peut-être nzambe aimparne nga na remercie nzambe parce que so lobit kama gigola biso ya gigola to banomoneka na mwasi mo wa mndela baki obala bazosala babolingo na bonde to banomona na internet to ebite makambo mosusu ba guerre so pende to banomona bon bamakambo mosusu omoi toana média aza vie mpe oyo natambolaki na ye nazalaki na ye ensemble vie na ngai donc mamusu na koloba ngo na TVT toni to na ya pona chrétien to pona humilier bon eza éducation na nga te open na ba vrai parents na nga ba pesanga ki na ya na TV po na chrétien rabatu to na lobelo ko mo boye o ya na ona sens te to na ko salika mbomo boye donc vraiment même batu ba otala nga ba osepela na ngote parce que auto sa lelo na auto za lelo si ma pesali eza na makambo ebele oda to sala auto zala donc vraiment to ko gasha ngo ka bongo te eza vie to salaki vie to sala peut vie to linga to sala donc pour nga na oluka ka nde nini to na o sala oyo ezala bien pour na ba fanatique ba o balinga musique. Shigito tozongi sumo mkesi mais Shigito azake pas faire rigola kolonga Shigito pas faire rigola akendaki Angola asalaki ba parcours na ye mais comme tout le monde to constate kolonga Shigito wana nde zongisa esima susu ezongisaki par rapport à la vitesse mais eza skopeka yango na uti oloba ba réalité eza ebele oyo esengelaki nakenda sola ngo to tosolola donc lokwa da eleki Shigito oyo fo tolobela eza oyo ni tolinga tosala oyo ni tosala mpona kosepelisa mokili mpona kosepelisa omoni bato bazotala biso bamayele bato ya mayele baolanda biso bacadre baolanda biso baresponsable minene baolanda biso donc tokoyaka na TVT po tolobaka ba n'importe quoi donc Shigito abande carrière na ye bino moko boyebi nga vi na nga mobimba surtout vraiment côté ya ndule eza toujours pole eza libanda bato tu bayebi réalité ya vi na ngai donc oyo naza lelo oyo nazalaki oyo naza oyo nakozala nzambe ayebi donc nyonso natika na maboko ya nzambe. Voilà, Shigito, vraiment merci quand même la disponibilité. Alors, parce que le long de la minute, Shigito a tkali libre. Ma remère est tambola que Shigito a côté déjà na wenge maison mère. Bon, pour le moment, nous avons un orchestre. Mon côté, non, on a salé le côté, non, on a parlé. Shigito, na minute, on a artiste, on a indépendant, on a un orchestre, on a un contrat, on a un motuté, on a salé comme moi, on a un motu. Donc, comment faire quoi? Non, préféré tant on sali comme on a ya ce qu'on a média dans le bas vraiment qui est na saliboy na saliboy. Longo non album non pesa qui non sco. Maman est en cours donc maman est bien fait na goche mascoche azana ebinde to ke na maman est bien. Raphaël Kalenga ayebi maman New Rex Coco Mamix. Bobby ki maman boti quand on boyeti. Dans ma ramo, c'est tout New Rex, c'est vraiment à remercier. Na Peugeot à son Belingaï, merci vraiment New Rex de Bruxelles. Coco m'a mise vraiment. Garçon à un bon on a à coller na bonne vie, à un bon on a à botamment la famille est bien. Coco m'a mise, bah salam moi trop. Ma gamme est bien. Tant au loba, tant au ya au loba, sco oyo et singeli sco tout ça. Minute au palais. Na minute au palais et puis non sur la non ma cambongo ou singeli ou ce qu'on a na roya pour offrir. Ba mélomane obalinga la bonne musique. Voilà, merci Shigito. Ce qu'on a mis sur ça libanda ya J7 tout ça sous te ba révoquer relation nous avons na misi parce que moi quand le cas ba révoquer kinga le ko dire rando na batu. Non, eza randoté avant-hier na zalaki na Vasco Mabiala na kenda retirer passeport na ngai
tozalaki ensemble do eza te lokwa barévoke nga nga pa na nga nazwa bango binemi non tozalaki mpe bien ezalaki famille tout ça là toza bato vie eza na molai oyo ekoya lobi toyebi te donc ngai nalingaka nanga vie ya rankine vraiment te mais nakaka mwana mobali quoi na nde mobali donc na nde mobali mare na nga ndenge bakatanga ngenga ndenge alipata yema naza mpe mobali bakataki nga ngenga donc na mobali oyo bakatanga ngenga donc na mobali quoi. Tout ce qu'on a sur le marché ici, on dirait et bien qui m'a makambo belé parce que tout le monde qui ont vu ici, les musiciens peuvent faire bazolongwa, tout le monde qui paye nani les créateurs, c'est là qui des émissions malgré avec qui raisonner, azongi ça qui l'être pour nous aussi en mouvement, tout le monde est musicien sont balongwe donc qu'est-ce que j'avais on dirait et na mon bébé moi au Bokabwani. Bon, vraiment, on a vraiment vraiment dans vie privée à Batoté parce que nous sommes dans la vie, nous sommes dans la carrière, nous sommes ensemble dans le boulot, boulot de Saint-Nisaï Bisso. Donc, les agents ont raison, au nini et sing, ouais, ça là qui a côté sa lettre à démission. Et puis, yemo ayebi est un grand garçon. Ouais, yemo ayebi asa responsable de la vie nae. Ayebi loro nini souhaite qui est, toi loro nini au basolo là qui pour azonga na kati ya orchestre. Donc wana eza vraiment vie privée na ye nga na otala part na ngai etake shikito na musala o nzamba pesa ngai likabo o nzamba pesa ngai parce que apesa nga voix o pona nga mo to pona famille na ngate apesa ngai voix na musala o pona bato bazolanda biso donc vraiment na lukaka nga na sala ya bien pona bato bazolanda biso ça pour bato bazolanda biso na mouvement na retour na yo o cheki bato ma laisse o ka mbebele o kotela bato ma laisse na la calme. Souvent, vous êtes à la peine, vous avez le micro, mais vous avez un image ezali, image ezali. Babilo on a sauté bito le belon parce que après vous allez image ezali. Ba makambo na ngando qui parle ngango te. Otala we bon. Eza na espoir ndule. O senti esprit mo ya 12 mai, tellement ça m'a mbandule. 12 eza ngo code wenge 12 c'est normal mais yo zake no zonga ko zake lokwa bébé donc pour nini te ko bébé to lo bata bébé quoi bébé ouais ozungi na orchestre tiki album to batiki si album pour ya ozonga na mouvement ouais ba pesi yo des vocales yango wana bon ata yo mo vraiment ba mambo eze belé ba mambo ko take belé donc des vocales c'est normal parce que écoute des albums comme il y a d'ailleurs aussi là. Non. Déjà en préparation. L'album nakuta yango eza en marche. Donc vraiment na boulé sous marambo te parce que eza dans l'état que moi mobile état qui artiste. Na c'est pelisa. Bon nyonso eza dans les passés, nyonso les passés, to lo belango sauter. Na souhaiter venanga ba bonne chance, bon boulot. Donc il a robot ça n'a pas été oya bolamu les cas autozala ensemble tout les cas on peut prier nzambe oya kela shikito apesa nga makasi lisusu ya osala ilo ya bien pour na public o bazolanda biso na ebike ba oya nga ba otika ngate ndeti ve na nga chaka do kudinga prêtre complet na kati ya Angola so na talive na nga edo boulash na Angola makambo eza bien donc so na boulette titi mofuta na kati ya Londres c'est deux qui pour tout Bogar Cédric Pouta zola na kati ya Londres Adonis Katende zapolo ke dinange anke dinange ve GG Kalunda ola nanga ve nanga do boulash ve nanga JC moswe ma visa gratuit azola na kati ya Angola et puis master nanga Igor Mayambo jeune patro et puis Tabu Fata zola nanga Lidilo Mbazola nanga Blaise Mampuya grand frère ya Nurex azola nanga donc ve nanga Goche Mascotch na bige to coacha ngara do après mission malama on a obenga malama ko Nurex Kalenga Raphaël Kale azola nangai et puis Juliana grand prêtre mère aola nangai na bosani ete mais ming bozela rara bozwa surprise ali non wana to non sakali kama moya bien na obenga ga yo oya ozwanga na katsa makambo ngo. Merci Chikito, merci vraiment la disponibilité notre comme vraiment na suka émission sur bani na ba fin so bazo na biso Junior Ito mazola ngai na bosanité na katsa Bruxelles azola ngai Mamou Rachel azola ngai na katsa Bruxelles Élisée Madiam Papi Chungi et puis Arnaud Bondonga Edi Makutima auberge azola ngai na pesi batutumbo et puis na pesi batutumbo na pesi pe papa Hervé Mbote papa Hervé Gola Bataringue
na pesi salam na musala ndeka nde toza ensemble te bon vie eza ya nzambe. Merci le bamon na ba fan so ba nga bonne musique bazolanda le roi bimaki mabe na sengi vraiment ba excuser nga ba pardonner nga par rapport na ngende koluka patron na ngai tongo le roi bamonaki yango mabe izoto ye moko pas pervers. Non, maman Cécile parce que aza marié donc aza na bana na palais peut-être bamonaki yango dérangement parce que nayaki kosola makambo oyo eza réalité ya vie na ngai donc oyo nazomona réalité nazomona c'est ça quoi. Excusez devant maman Cécile na papa si na papa Hervé Gola na minute naza na nga révoquer Chikito artiste indépendant donc na osala oyo etali vie na nga sikoyo bato ba redécouvrir makambo ebele ba mona siko ki Chikito pour fona travailler ta Chikito pour au moins de to sala ba ko za ne logo moko boye mais place moko sala pe bazo linga te bima pour kati na biso to sala pe na makambo ezali oyo esenga fo kobimisa ba travail oyo ezali donc il faut ebima hein les gens excités faut ebima kaka donc esenga ka ebima donc ebima est-ce que prépare makambo ezali. Voilà, merci Chikito. To comme vraiment na souka na habité message nini o ko transmettre na ba fans benga bonne musique et surtout bana olinga pembeni ya les padres faire gola biskaza na PC bambote belé babi rendez-vous déjà ce soirée qu'est-ce que j'avais dit c'est 28 juillet na Belgique puis Fiki donc voilà le bami na ba fan pour na ba mélomane tout balinga la bonne musique ba comprendre gars parce que même moi sina mobile pe ba kabwanaka donc ezaka réalité ya vie eza choix na ngai te to pe ezalaki choix na ye te nayebi te oyo nzambe asali kati nango maka mosusu baréalité mosusu ezalaka nzambe peut-être ye mo ayebi comment azooriente biso parce que ye moto aza maître ya nyonso donc vraiment natiki kaka nyonso na maboko ya nzambe bozelanga kaka na eloko ya bien oyo na kosala opesa ngai chance parce que bino nde bosalaka biso tozala bamélomane bafanatique oyo balingaka la bonne musique bino nde bosalaka biso tozala na kati ya makambo oyo bino nde bopesaka biso valeur biso nde bopesaka biso image bino nde boyokaka biso bino nde bozwaka baradio na bino na bapalin batele na bino botie bacd na biso donc bino nde boza na pouvoir quoi vraiment yango monike nazwaki temps ya koraisonne na sala oyo eza posana ya bafanatique posa ya bamélomane vraiment c'est possible avant on a parlé mais dans quelques jours bon mon a surprise bon mon eloko moko boye eloko moko ezoya mpepe moko ezoya ce que vous comprenez ce que Chikito bando zela wana logo la place mo esimbaki te bon bo ce que vrai Chikito wana donc Chikito wana zoya. Voilà, merci tous la Chikito wana ayam. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci. Si vous savez pas qu'il y a Bililo, puis merci na Golo Mayala. Merci à toi Papi Nzola Miso propriété privée. Merci boye barage. Hein boye barage lokuta. Ninge grand prêtre Kofi Olomide Loba. Le côté yaka na ascenseur, vérité yaka na escalier. Mais vérité, malgré bandera roya malembe, vérité arobima ra ata lelote. Vraie vérité. Parce que ya pena makasi pe. Ça muzi do ya makasi te mais ya muzindo. Ouais donc vérité robima ra. Ata lelote ata ba masquer lelo ke ngala bima mona mabe na miso ya batu mais vérité roya malembe. Vérité roya malembe. La chef. Vérité nango esenga ye moko lobango. Papa. Voilà, merci vraiment, merci na bande ko aussi ba ko na biso so bo sepe na bilo puis ça bon merci na Golo Mayala. Merci à toi Janora mwana ya fe. Libaku ya ko na biso jis ngoi et bibishka bishi mettre lola tata va pas ça sans oublier Pedro Pembele babi mobali ya Pemba Mulaya Mbinga na kata ba felon babi ba felane nyonso ba mpote na bilo nyonso ba parisien ba allemand ba ndeko nyonso sur de partout dans le monde ba na aussi na Pakistan partout vraiment ba mbote événement kande na ebisaki bino mikolo komi déjà ya kotanga le 29 juillet approche bana ya Allemagne bana ya Paris bana ya partout dans le monde Belgique donc siko na so présenter bino ba joueur o ba ko beta na terrain jubilé d'Agostar match organisé par maman SP Mbombo donc na so présenter bino ba jogo o ba ko sepelisa bino na terrain jour na
po ekozala koyinda na terrain ya ake na kati ya Allemagne kuna na bandi déjà babi ye moko Maringala zu Ronaldo na bango jour ana kobeta na ndenge osakana te beauté ya Schengen. Merci Kesha Mbute balobi yende Neymar somo ya Trom Nadia Mpaka yende bolasi babi ba joueur bo sa succès donc Nadia Mpaka bolasi Jackie Salon GLK donc yepa kozala na kati ya terrain kozala koinda lala Messi babi lala yende Messi petit à danger yepa kozala wana donc Carmela Kongolo mwana ya Aimé Kongolo ancien capitaine ya Vita Club donc banane so Vita Club donc besoin de sous partout le monde balingaki Aimé Kongolo mwana na yepa koti masolo sko ba jogo donc kozala wana na terrain le 29 juillet. Balobi ye moko Champlain ye apesaka kaka coupe Thierry Henry azala na prononcer pesa bino